Bonjour bandeko na ngai. Oyo na village oyo bozomona wana bato bazolela wana ezali na papa moko akendaka na zamba abaluki lion. Ntango abaluka lion asali chasse na ye akangi banyama mibale bisatu après azongi moto. Alors azwi banyama na ye abimi na ye na yango na mboka epuis bato ya mboka wana nyonso basombaka banyama wana baliaka yango, baliaka banyama po bayebi ke moto na biso aza chasseur akendaka na zamba abaluki lion nde asali chasse na ye akangi banyama nde aye na banyama bato ya mboka nyonso baliaka banyama wana. Alors jour wana etombaki mabe ntango ake chasse na ye akekutana sikoyo na bachasseur oyo ya bamindele oyo bato bango bakendaka mpe na zamba wana koluka babiloko na bango. Nde ntango bakutani na lion wana babi lion oyo ekosala biso mabe, nde bazwi babete yango masasi. Ntango babeti lion wana masasi, lion wana akwei akufi, nde bamemi lion wana sikoyo baye na yango babimi na yango na mboka wana babi lion oyo elingaki esala biso mabe na zamba yango tobomi yango. Bandeko mboka nyonso bakoyi na kolela babi eza lion te, eza moto papa tele toyebi ye akendaka na zamba abaluki après akangi banyama yango banyama atekelaka biso toliaka. Tala ndako na ye yango oyo, tala bana na ye ya bango yeyo, nde omoni bato wana bazolela. Donc eza histoire moko ya histoire moko ya vrai, c'est ça. Same place here, 2006. We killed 2 females just here. When they were biting a small boy by the fire. So,